Ba policier ba pakati mbangu vraiment ko bandeko o ezali likamunde ya kokamwa bandeko o bozali kolanda biso na 3W radio télévision lisolo esika ba policier ba pakati mbangu tala ba manifestant epele na kati na Kinshasa lelo nde ekoyinda eza ya koyinda na kati na Kinshasa bino moko bozali komona ndenge population etelemi